Hélas, encore une fois, la musique congolaise est en deuil, particulièrement à Congo-Brazza. En général, nous dirons la rumba est en deuil. Nous avons perdu Pierre Moutouari, très célèbre avec sa chanson Missengue. Pierre Moutouari, que j'ai rencontré une ou deux fois dans ma vie, je vais vous raconter tout à l'heure. Il est mort il y a quelques semaines, il y a 2 semaines. Pierre Moutouari est mort ici à Paris et je pense qu'il sera enterré à Brazza. La famille est en train de discuter. La famille du papa et les enfants sont en train de décider s'il sera enterré ici ou à Brazza. Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Congo Musica Musique. Eh bien, ce soir, j'ai recevé sur ce plateau M. Joe Daki. C'est un ami de Bavon Marie-Marie. Joe Daki va nous raconter comment il a connu Bavon et puis il va nous faire rire par certaines petites histoires qu'il a vécues avec Bavon. Vous savez, nous célébrons le 55 ans de la mort de Bavon. Bavon est mort, je vous rappelle, le 5 août 1970. Donc, il y a 55 ans que la mort Bavon est parti. Eh bien, nous continuons à avoir des témoignages, nous continuons à voir, comment dirais-je, les témoignages de ceux qui l'ont connu. Et ce soir, je reçois Joe Daki. Bonsoir, Mbouta. Bonsoir, monsieur Hippo, le rédacteur. Rédacteur. Tolingio Mingi. Merci, Mingi. Merci. On a participé à un suspect Bambote na Bango, Bayali, Bango Nyos. En tout cas. Maman, na papa, na bana, Bazombote. Ngaiki, vraiment, on a la vérité. Nazaki, plusieurs fois avec Bavon, Nandaku na Bango na Gemena, wana to Vanda Mingi. Mais tu m'as tapé la voiture néo ya kala caravelle wana basaka échange na ndingari moko azaka na besoin ya scooter ya Bavon ou Bavon azwaka na pa Engels donc ndingari na bike naza besoin scooter oyo nga bakisanga mbongo pozwa caravelle na ngai. Merci bien. Bon. On remet une histoire à Bavon tout au long de l'émission. On a présenté au Kaka. Mais au banana une émission na likambo eko biso Pierre Moutouari atiki biso Pierre Moutouari mutu munene ya rumba congolaise en général Miyazaki originaire à Congo-Brazza. Pierre Moutouari est mort, je vous dis, il y a quelques semaines et les discussions sont en cours entre la famille des musiciens et ses enfants où il sera enterré. Et je crois que le gouvernement congolais de Brazza va trancher. Je crois la balance penche plus pour Congo-Brazza, où il a vécu, où il a fait sa musique. Quand il est star, quand il est célèbre, quand il est un grand musicien, il n'appartient plus à sa famille. Il appartient maintenant à tout le monde, à la famille. Pierre Moutouari, moi personnellement, je l'ai croisé, je l'ai connu à Kinshasa en 1997. C'était durant la période chaude de l'histoire du Congo-Brazza. Il y avait la guerre de l'autre côté, à Brazza, et beaucoup sont venus se réfugier à Kinshasa. Pierre Moutouari était hébergé par Pépé Calais, à Bandalungwa, mon quartier. Je l'ai croisé plusieurs fois, puisqu'il venait boire avec Pépé Calais dans un coin qu'on appelait Bloc, et on s'est sympathisé avec lui. Et on a eu l'occasion de discuter de temps en temps. Je crois qu'il est resté plus de 6 mois chez Pépé Calais. Pépé Calais, je dirais même, est mort. Pierre Moutouari n'était pas loin. Il a bien animé le funérail de Pépé Calais, qui était son ami. Ils étaient vraiment très proches. Je vous rappelle que Dilou également était proche de Pierre Moutouari, puisqu'ils se sont connus en 1972, quand ils sont allés à Brazza, à l'aventure, à l'aventure avec Madilou et Yossa, avec leur orchestre Bakuba. Dilou est allé à Brazzaville. Ils étaient reçus par l'orchestre Sinza Kotoko, dont faisait partie Pierre Moutouari. Donc Pierre Moutouari avec Bakuba, c'est une vieille histoire. Ils se connaissaient depuis longtemps. On peut que dire qu'ils se reposent en paix. Les artistes ne meurent pas. Donc nous allons continuer à jouer sa musique. Et nous sommes de cœur avec la famille. Nos sincères condoléances à la famille et à tous les artistes musiciens de la rumba congolaise.
Alors, viens daki, ngana yambio lelo, est-ce que yebaka mutwari? Bon, comme moi, Montouari, il y avait encore un Montouari Cosmos. Cosmos, son grand frère, ouais. Bon, Azali. Montouari n'a pas trop Azali. la télévision, Azaki n'a succès, hein. Misenge. Nisenge. Ah. Ouais. Eh, Grâce à Misenge, Cosmos, ça, Azali. la Keba, Misenge. Oui, il avait satisfait tout le monde dans son répertoire. Donc, Azastar, carrément. Mahamigi. Vraiment. Donc, comme je le disais, peut-être beaucoup ne le savent pas, il était le frère cadet de Cosmos Mutwari, de l'orchestre Bantou de la capitale, Cosmos Mutwari, l'un des grands musiciens de Congo-Brazzaville. Ils étaient deux frères et Mutwari faisait partie d'une grande famille de musiciens. Puis un de ses frères qui est décédé il n'y a pas longtemps, il s'appelait, je crois, Michel. Il est mort aussi. Lui, il était musicien. Il est mort, je crois, il y a une année. Lui aussi était musicien. Donc, c'était une famille de musiciens. Cosmos est encore en vie. Je pense qu'il a plus de 80 ans. Il vit encore à Brazza. Il est un peu fatigué, mais il vit encore. Je crois que c'est lui qui gère à distance cette histoire des obsèques de son frère, Pierre Mutwari. Alors, viens daki. Tomoni yo, obengaki nga, tosololi ebele. Ozaki touché ntango ngwaki l'histoire ya bavon, nabetaki, nakokoa ya, otali ba histoire nabeta ya bavon, nzoka yo po yaki muta bavon. Bete biso lisolo. Yo ebeli bavon. Avant, nakoyemba na nzembo ya bavon moko. Oui. Naleli motema nga napesa ye o Marie José bolingo na ngai ya sika. Na motema pasi esalaka nga soki namoni ye te o mikolo misato o nakomonaka posa lokola na miboma na mitumba moto nalingi ye o Wana nzembo nini? bavon. Titre. Nakosukola ye makolo nakopesa ye motema ye o iya. Bon, la suite la chanson de Bavon. Ah, Simplice Marie-José, mais titre, vrai titre, mais n'a pas chanson, mais titre, parce que Bavon, tous les coups n'était que chaque jour. Hein. De ceux qui n'ont ces programmes, n'ont coups à mais Bajou Moussou n'a aucun été. Parce que bon, comme il y a donc grande vedette, il y a histoire, il y a un gros succès. Donc, azaki mutumo irapprochable ngaso nazo kutana na ye parce que azao sepela na ngai surtout soto beta masolo na tika kaye malembe zotana yo na yeba oyeba ki boyeba na indeni na baba bon bavon ngana yeba bavon comme ça parce que ndeko na ngai kombo na ye Nosmi azo vanda côté ya bambu ba sa pembeni ka ba bavon wana aki commerçant na zandu. Donc, Nosmi, il y a un branché qui a un bavon parce que si on a quitté la Nosmi, toujours sur là, bavon, ça a mis na banda wana, on a azobé tanika batour wana, donc fier kaka, parce que sinon, nazo bossa na bavon, t'es azeki fier, ce qu'a télémi, bon, bêta moi, phrase, azo seka, t'es la batour. Voilà, comme déjà vedette avant. Ça comme vedette. Voilà. Ça comme. Mais pour ngai na zala na bavon na loba bien na chibangu bavon qui vedette te. Ah non, il y a qui avant. Ah, qui vedette te na chibangu bavon azo luka azo sa projet ya carrière na ye ke abima. Donc ngaku na iba obeta guitare bien te na zalika moi donc débrouillard ndengo na mais pas tellement mais na tokende na bavon ti na chibangu. Le wasa ndengo popo ki dempa boyeba na ite. Bon, ndenge na bi kombo ya ndeko na nga na demi frère na nga wana Nosmi, c'est-à-dire ngaza okende pas Nosmi trop parce que Nosmi a qui commerce azo dépendre nga moi bambongo ka. Au mon appétit bon tu vois oyo somba lo. Donc siko tango na mona bavon allez na nga pa na force qui relation na bavon. Na bisi Nosmi na bi na fona so na bavon na aloko azaleka franco na curie na ye bepenza en face donc Nosmi abi azane gentil so ke wana boso la bien yemo Nosmi kuta gangi abi au petit nanga alobi bavon amar parce que combat bavon o ya bo jeunesse amar
abi amaro aza peti nanga moi siko nga pe na zui courage na poussa net aye nosuna bi alinga ki musicien trop boso la kande boso siko ngai le wana na pena na komi na komi pena na courage ya kozala penda musicien populaire te mais ye bavon et poto kende bandal ezaki batu na ye bazozo na ba de nani na DS na garçon na petit Pierre wana onga lobi bapti kaka ye tango negre voyage garçon ka kasabu oui ba giga pembeni wana siko ba chango lokola sango ke lelo to kende na chibangu poto ke no senga instrument wala orchestre ni wana jazz cubano jazz cubano toujours que bandal bakina leader na bango moko kumbone Django azaki te kapela zandu Django yem to força ki sur bavon parce que bavon azaki bazoli ngaye mingi bato ebele ba olinga ka parce que les non komi pena bavon rien mais ali na nzunzu parce que déjà banda judo déjà na bomwana c'est lui on a déjà oui donc à ça banda judo déjà bon to simbi nzela na makolo banda na baba bavon ti na bandal na chibangu na makolo ko to toki to ko makuna siko chibangu to bavon na Django yaki ko chef d'orchestre Django abina na chibangu abike o azali ka franco donc azo beta Django kutabi on dirait kutali ki franco po azo beta guitare ba azobeta même bastila ba Jerry Geraro ya Brazzaville azobeta ngo ba azobeta sous ba biom so papa Noël no so azobeta azobeta sous ya franco et puis mo so azoba donc azo lancé bavon pa ya tipona bavon le wana fait tu ba bavon le wana na du courage au lobalobate avant ni neka nie type vetu ba wabi kasi na oye babino ndenge bo beta mais instrument na ngeko bima wate bo bando beta kaka to weli instrument wana ngana du maracas mutambonda pa weli wana continue ti mutamaracas maracas du maracas besiko ba guitare ba du batambonda ba du donc siko saxo ezakate DS qui chanteur et pompo wana pompo a chanteur ba obenga soki nani Jean Léon na katna bango il y avait un Jean Léon parce que les recombo et DS na bimité parce que Zozo ezoe banaka Zozo mais Jean Léon wana je ne sais pas ce qu'ils a yé de pompo je ne sais pas donc un pompo bavon na Zozo ba pire déjà oui na quartier na bango ba na quartier mo et puis Bumba Massa na bosani Bumba Massa suaza ki wana oui na jazz cubano Bumba Massa il était là ba benga Sami de mi vida Sami de ma vida. De mi vida dans la espagnol. Mais bazaki donc Sami a joué rôle il y a Edo, il y a Azolanda style à Edo pour na chant. Edo nganga. Oui. Et nani Zozo Azolanda style il y a nani Vicky Longomba. Et bon et puis DS pompo DS nani pompo sugo azaki na saxoté. Azaki le mon clarinette. Mais Azolanda ka chant donc parce que les mêmes jours il y avait pas tous les styles de chansons hein bazaki cha-cha-cha na cha-cha-cha surtout l'espagnol moko ya argot après na rumba moko susu boy mais na kanga ba phrase na ngote parce que bena début ya batwana donc nga na kinanga ka neti mutumo ok a profité na passer azaki sur place na du maracas alors jazz cubano ce que je peux dire que vraiment ça regret parce que babimate parce que Chibangwa boyaki babima na instrument na ye bake bando beta na bango na ba province nga wana na za sute ba vie bumba ba ben fantomas te kombone ka ba bengela ye nani Sami de mi vida Sami de mi vida ba bengende ngwa azolinga pe kombone wana azolinga ngo oui wana ya zuzwa
Et donc, style à Edo. D'accord. L'orchestre, on est bimaté. Rien, et bimaté. Baketi, continuer campagne na bango, baketi boma. Attends, bavant qui makandaku. Na bango. Oui, kubano wana ndenge chibango boye ke beta e bimane instrument na ye. Bango baké na bango. Bango baké na bango, parce na baba Zaïre wana na ba province ba instrument zo uzala. Ba patron wana bazako monter ba groupe mais ba ville na bango. Parce que ba instrument so ezali ba client bazo linga ba mona musicien donc en face bazo yemba zo beta. Ba lingi live. Ba client ndeti ba grand commerçant ou ba kosomba ba saki loso ba saki ba madesu ba saki fufu ba saka neti so ba ye na bar wana ba kosa même ata 2 jours bazo paiement na bango avant ba kende. Ba musicien. Te ba commerçant avant ba kende kisasa na ba marchandise bazo umela na babaro eza na bamboka wana. Eza na musique pe. Oui, bazo umela. Siko bavon ba profiter ki bongo, bazo ki gâter, bazo kumisa bango surtout so ba bike o azale ka franco mais ba tout bazo sepela. Le temps franco qui mi parlait, yo vivant. Tant bavon akimi na groupe na ye. Ba changer ka ngo kombo les cousins bleus. Et comment les cousins bleus? Oui, tant ba kimi ki sasa. Parce que instrument exacté tu bango aboyi bimbaka aboyi parce que aïbsa bango le même jour ngaza ki wana bike instrument za cher so na pesi binongo boke boma ngo siko ngana autre instrument mso pa wana mon donc ti ba mutu moko abuta ki na base Zaïre kuna na Congo central abi bozo mo apasa pamba na Congo central ba instrument ze belé so beaucoup na yiki so beaucoup d'instruments beaucoup na boma instrument ali beaucoup na tchela ba instrument donc c'est-à-dire ba tant ba que mon instrument ba boyi ko zonga kisasa ba lingi suite ba komi na ba ndina kasangulu ti ba komo kende ba komo beta ba parce que kuna instrument même ata ebimite mais na barona donc ba mona que ça va ba komi na se retrouver voilà. Alors on a qui va décider que nous en bavons. Yaya na ye parce que yaya na ye Franco azaki na souci parce que aye yokaki bavon lingi kaka zala musicien mais entre temps otanga na armée du Sali na école commerciale ya armée du Sali baza otanga wana pembeni na Zandu bango na basama ngwana batanga na école wana bazolanda section commerciale bazolanda siko Bafos travaillait bien dans la section commerciale, on a bulletin qui bien. Franco Abino, maman n'a tindé qu'à la poto. Si vous avez la poto, et Koufa pour l'entrée là, il y a Congo central. Donc, comme Koufi. Franco a un souci avec qui n'a mingi. Mais parce à mon avis, qu'il a travaillé dans la Tchiki bien, dans la section commerciale. Pourquoi comme un musicien quoi? Donc, il y a les qui n'a eu, donc, ailleurs comme parce que musique il faut pas batuba intoxiqué pour équipe na ye wana bango ba équipe ne wana bazaki neti batumoko bakina don ya carrière wana donc ba kangami na bavon ba biso pe bavon s'attendre ni biso to renier donc c'est-à-dire baza au monde que ceux qui bazana bavon leader ya donc oui c'est ça donc surtout on a bavon so ba yoka le ka franco batu ba oyebele. Donc, comme Franco, les Franco et comme le là, oui, et comme le là, pouvoir moko, ou peut-être qu'ils ont aidé Bango. Pour Bavon, les Rwandais ont coupé Bavon, a commis Bavonté, à Zanon ou Kara les Franco. Mais comme Franco est au tambour. Ou bien Benga les Franco. Ce que y est Franco, ce qui est total bien. Yozo le balai qui a kende poto, a kende na poto na makolo, ngana ko condamné Bavon. Excusez-moi, fanatique à Franco. Parce que ce que vous avez dit dans mon tour, ça là, démarche à Mikanda Poto, Kamata et Tchana, vous avez dit que mais vous avez bagaka, na otinde na poto. Mais si vous, batumingi yoka kumba poto ndengwana, na masolo kaka. On a okende poto, mais mbongo kende poto, ils sont mon anate, ticket sont mon anate. Ti mutu akoko mane mutu msusu, akende sous poto te. Bavo monaki rien, ceux qui Franco Sagi. Donc, ceux qui font ça, c'est homme d'affaires, monsieur Bassak, pour la routine de Moutouna Poto, Franco accueilli l'ambassade,
amemi leki na ye basaleli passeport banini tout ça hein? Donc akepoto donc alinga oboya te. Alors Franco atindi bato bakeno récupérer ayoki sango ki baza na succès kuna na mboka mais ya zo benga ngo succès te azo mwana ti ba déranger vie ya mwana ya leki ba perturber. Donc oui ya mwana ki neti ba donc Franco penda ndenge alobanga nde na yokako azo ba me bon bazo sakana na musala musique babi passion nga moni pona kuma musicien ngai hein ali tala bolo bana bolo bana yeko ou bien nakotinda batu bakamate na makasi ti bavuti ne kuna bayana ye mais nazolo bango na sérieux ye bavon ndenge azo ndenge aza kuna ayane na malembe lokola lingi musala musique nga na kopesa nzela sala musala. Et comment est-ce qu'on doit lever? Parce que nous sommes sérieux, c'est que enlèvement, les années tu vas biquer au bêta. Mais yaka, mais na connaît pas au bêta, ils sont inférieurs côté on a mais côté côté ça musique ah on a qui ça. Bazongi. Bazuye sikoyo biso kanseki akobeta na OK Jazz. Mais nzokande bavon akota na orchestre ya Bolène. Negro succès. Mais oui, nous avons baka orchestre à Bolène. Ils ont eu un succès, mais combo ya pambaka negro succès, mais ils ont eu un succès. On a encore la vérité, negro ils ont eu un succès sans bavois kota. Et quand negro tozo mon ankaka. On a à côté na negro na neni. Bon, ils ont moins difficile pour la 65. Parce que negro wana ils ont eu orchestre moko neti conquérant il y a OK Jazz mais ma casse parce que ils ont des orchestres sans bavon ils ont déjà Jesker oya mukolo wana na ba Don Pierrot Kolo combo na ba Don Pierrot hein bazaki na kati ya negro wana hein si negro wana ezaki na ngenge ya neti negro ya bolente ezaki negro kaka negro succès bon sikoyo comme que bavon avant bavon ya ba chanteur bazaki bana na negro nata mona chanteur mo ba benga Jojo Bogard aza muluba moko boye Jojo Bogard aka monsieur na école moko boye aka enseignant oui Jojo Bogard azaki na negro wana Jesker muluba ye Jojo pe muluba ba de Jojo Jesker na muluba oui comment la mboka yina nazo ye bango Jesker pe ça de muluba oui là lissus wana Flijos parli oui Flijos Mswahili Mswahili aza Mswahili siko batenaki mais sans ningisa ibenda OK Jazz te. Mais attends, batenaki na sens ni parce que instrument bazaki nango on dirait instrument moko Franco Achaki moi po kuna baki instrument ya bien Franco Achaba mo po on dirait musique quoi. Bon siko OK c'est wana et pela ki makasi tendenge negro ya parce que avant pela nako lo baké deni mutu apeli sakiango ils le sont envoyés parce que Denis qui riche apesi ba voiture apesi ba nini apesi ba biloko bebele na ba équipement si kabani même atinda ba même na poto ba na poto mais manque ya ba voiture ba voisin na manque de voiture parce que ba pesa kay Vespa na Denis Vespa nani Denis apesi ba Vespa bon apesi Bolène voiture mais apesa ba fonte apesi Bolène voiture bavon ba Vespa ndika bazaki wana na ba gaspi mo muchokele bapesa ki Vespa marxiste mais azaki tête moko je peux dire peut-être ayebaki misala ya mabe donc il faut beaucoup excuser parce que Gaspine parce que Gaspine azama bazo bange trop na negro
parce que nga joue musu parce que comme bavo la zo sexe mingi ko nga bila nga bila bavo gabi nani ye nani aza coquer na bino nga la bila bavo bo bavo katani na oseka abi coquer gabi aza coquer na bino siko bavo abi ozo bege coquer pourquoi gabi parce que azonga asimate azaka liboso na bino kaka chaque fois me bozolo ba masolo mbongo me masolo a répétition il y a zanga parole te donc nit mutu mo ke azali mutu penda bolena aki mutu mo nit ke alinga ki siksa negre ko yate azali bosser mais oui mais azaki na croyance ya groupe ke tokomata il y a zaï déjà depuis bandeli oui siko bavon azo seka komba coquer wana pa so ka la kela répétition bavo abi Daxon tala coquer ye wana voilà to seki mais Gaspi yemo pas seka komba coquer Gaspi abi petit yo coquer moi l'axini et komba fondé gagade ye Gaspi abi petit yo benga ka coquer neni lo batina nango lo ba bon ngabi no passer aux encourager na negro so yo telemi bo na markasuno ozaka sûr que rythme ezokende aseki ye marakasi aseki akora mutabandundu suspect apesinga raison kiti pangala apesinga raison directement quoi mais siko bavon na negro a frappaki makasi parce que kombo ya yaya na ye ekotaki na ekotaki ne bandeli bazobenge petit franco azobeta lokwa franco avant qu'on boit Marie Maria Marie Pierre surnom vina vie longomba mutapese komba Marie zai kombo lo été parce que ngana tuna bavon ngabi yuza bavon même mission ngoto ibaka ngote uza bavon mais pourquoi okoma bavon Marie abi nani vie viki azomona ngaso na yena mosi mususu azo compter na ye na mosi mususu azo compter abike na balaka trop na za Marie donc c'est comme ça je fais des mariages comme ça enchaînement donc Marie elle a bon mais aussi une révélation netige Marie Marie nani grand fiki longomba akata ona mukuse yo be on Marie donc la mona bokilo mususu ele to landi su baju mususu to landi su petit oza Marie donc comme il peut bon siko bavon amona ki kombo moneti ezalongo ka bien bavon amona kombo moneti ezalongo ka bien so pe to moga tobi bon entre temps bavon siko akomaki kolanda siko beauté moko très forcé donc à Routiabe crayon et puis à Bongisa Suki nae à Tchango ba brillantine wana edieta Suki nete kangango lokola de babenga neti produit mo babenga afro te produit mo ka kanga Suki boy eza kombo na mobimba mais c'est trop propre maniaque quoi bavon na ko exagérer te nga kutu na tuna kaye nga bime bavon ilo ni yo pakolaka hoteli yo nyonso ti nzoto nyonso eteli atika opesa réponse te ya zaka pembe te mais nga tokende na Chibangu bavon azaki bongo te azaki bongo te bavon azaki bongo te ndeko na nga azaki bongo te na Chibangu azaki kaka normal sans ba couleur azap jaune azap non ayiki ka poso normal kaka sans que bacha produit rien azo pas couleur rien ayo chapeau tu as produit et pas là ba produit nga kutu na ye ba rateka tant na ndenge na zo tale na ba intervalle et msu période msu na zo monete na ye mone ju msu akomi pembe nga ya na tuna ga eti alingo lo bati alors parce que série on a ba produit pour nga na koma pe koteka ba produit ba série moko boy na koma oteka ba produit moi si moko za koza na kimbango wana azoteka ba produit uta Lubumbashi bambi rouge bambi nini ba couleur biloko Zambie wana donc siko ngai je me souviens tuni bafo
est-ce que opakolaka ambi abi non. Alors sœur na ye tango autaki poto Sœur à Bavon. nani Marie-Louise atela makasi gabi me Bavon sœur no est-ce que na poto kuna bato bayaka pembe bien ndenge nini alingo loba te gabi Marie-Louise aza pembe trop Franco aza bongo te yo mpe na ntango tokenda cibango ozalaki bongo te me bokomi pembe bino na Marie-Louise ndenge nini wana alingo loba te omoni azoseka na ye alors me sikoyo eloko ekotisa su trouble Zozo akomaki amoureux ya Marie-Louise akomolinga sœur moninga me kobenge sera moninga te loba akomolinga Marie-Louise bo yo kobala sera moninga te soki oza mbongo na yo mais so to ba pire comment me nga na balaka sera moninga ngai na mbongo peta po tosali mariage Zozo pa bogara tala oyebi nga na regretaka pourquoi bakabwanaka na Bavon Zozo alongwaka te Zozo alongwaka te non Zozo akufi na Bavon non Bavon Zozo aye kufa na Lille na poto déjà ça longwe na Negro nga nazo regretter pourquoi longwaki aye kufa na Lille makufi après mais bato baomona c'est parce que dans des cas ya Bavon wana cas ya Zozo alongwaka Zozo azaki na ebiso bien que Zozo alekaki Bavon na succès na podium nga azokota baconcert na bango basi bazopangusa Zozo maputa na sapato ya Zozo baopangusa yango boye mais Bavon akauki na gitare nazobeta mais baopangusa ya ye te Zozo aridanse Zozo aki na succès moko très frappant namoni yango wana aleki ya Bavon mpe asepelaki nde na Zozo Marie-Louise parce que Bavon na Zozo babimaki lokola bato ya pembe na Negro bato moko baza na moto donc so otali ye kaka kosepeli otali bango kaka baosepeli et puis Zozo mpe aki gentil moko garçon yebanga neti toza quartier moko te nauta na nga lweme soki kaka na ye Daxon otitili biso ye aza koloba bavérité tozobeta miziki awa tosakana te Daxon oyoka banzembo awa omona na ofanda na nga kaka ndenge wana na kiti bango bazototola me Bavon nani Zozo ayaki grand chanteur parce que azalaki na voix moko très puissant so olandi banzembo Zozo ayemba na Negro bachanteur oyo bayaki nsima bayembi yango te bakoka bongo te bongo Didi aki na voix moko ya nani voix moko deuxième yoka azalaki neti mutu moko azoimite longomba mwa moke kwa donc bavoix moko ezalaka priorité mpona chanson ekende parce que ayeba omata mais Zozo aki na voix moko eza katikati wana donc dandaka nzembo ya Zozo ayemba oya nzembo bya voix ya Zozo esala likambo oyo balobi na nga lelo na kata sekela balobi na nga lelo na kata seleka o soki nga nalingaka ye o nakoyebisa oyo balingaka nga o babangaka nde makambo Munga Francisca nzembo yango yango wana Munga Francisca oyo nalingaka alingaka bombanda te o alobaka mingi te soni eleka ye o donc dani Zozo ayembi banzembo wana na enregistrement nango so esamaka so na poto je crois mais Zozo aki na voix moko très puissant mais ntango baye soupçonné ye ke alingaka Marie-Louise sikoyo Bavon amonaki yango neti mwa soni boye donc asepela nango te donc me baswana te ekozala to Marie-Louise alobaki na Zozo likambo ke o te longwano kaka na Negro peut-être Marie Zozo longwaka avant mort à Bavon oui avant la mort à Bavon aye poto poto kana oui awa mpe na poto
c'est comme Kazaki sous le musicien dès qu'il a succès à combo na yewana Zozo le Bogar Azaki Bogar Zozo Mongo Mongo ya Bogar donc et puis Azaki Mawatro donc soit va venir la Zozo Didi Kalombo Didi Kalombo a régné Zozo ali Tenabi ba chanteur Didi Kalombo to yebi tsaki proche à Bavon pire à Bavon parce que Bavon azaosa banzembo na miso ya Didi wana parce proche. que nanda kwa Bavon soko ke kuna okoyoka ka Bavon zo composer akina cerveau moteur soko ke kuna azo composer tout azo composer mingi na Didi oui so azo komanzembo a jouer guitare tango azo yemba na voix na ye voix d'homme hein Didi na voix moko fine soko en même temps pour Didi akina donc azaki na ayeba ko kanganzembo et puis azaki fidèle pour ba chanter muso négro bazaki pe fidèle te que yaka na parler bo yedenga to répéter non mais Didi azoza présent chaque fois présent Didi kuta yeba nga na ndenge ke neti ke soka moninga ka neti to ta camarade azo benga nga Jackson petite histoire Jessica betelanga lisonde bazo Didi bazo quand na Kasai akena na orchestre moi qui sanga na Kasai bamoni kuna bino nga na za kino mais na beta orchestre qui sanga bavant le bité yanga na kino beta na negro emba bien de place Didi bakutana kana bavon bakutana na Mbushimai bon Didi so nazo regretter ye cigarette on te bomai amela mingi cigarette Didi so ke ka azawuzanga cigarette te même bavon bangité mais cigarette tout le temps bango de cigarette zozanga te parce que ngai tant toza ba Didi neti webi terme moko ya lingala ya kofonde ça ya argot bayation ngamna bimisaka ngo na bayo bayation donc to vandi ngai Didi bavon to vandi boye likambu moko ye wana ezaki neti mwasi moko boye wana wapi nanda kwa bavon mwasi moko boye ngala monaki donc aza trop munene bavon ebsinga bi Jackson mumi wana na memaki na voiture na nga bi di mumi odenga nzoto minene bo bayation di wana mumi o memaki faut to ba mumi ba taille penda bien bavon zo singa réponse ko abi obi soki oliaka taba okolia pe ngombe okolia pe donc ba abi basi baza mutu na guna ye yo mosa munene olingete mais ti akoka ko convaincre na bi non na ko linge kaka parce que tam soza na signe moko et attira ka mobali donc mais na lobai ka po yo ndengo za po bava ka munene te azaka dimi bava za ka munene te rien donc azaki taille moko ka neti mwana chiki kaka donc normal ça ka munene te rappelez biso na champ bazaki Didi Zozo nani Zozo mais Zozo alongwaki noki mais na lobaka ndenge ezaki na série ya bana 15 ans nzembo ya Bolène ngai mineur mwana 15 ans na vanda nasilisa kelasi mpo nazwa mayele nasala mosala homme nouveau femme nouvelle émancipation eza composition Bolène Bolène donc rappelez biso na champ succès wana yango na succès au penat succès moko penda ya danger bana 15 ans succès moko ya danger nzembo Bolène wana c'est-à-dire balangusaki ba jeune balangusi supe batata mibimba to po congolais ata za tata alinga sentiment donc mututu normal mais na orchestre ba negro wana ko taba beto ba patron mo peza za bundu da bazo binda penda boucher au kanga pe ba frein na piste donc azo mona ni azo sa fina yi occupé qui mais ba tout ça ba finga ba patron bongo ba patron na ba mbongo OK ba patron ba za la goût ya vie mais au finga tangala bitona ba chanteur s'il te plaît donc les Rwanda na série ya bana 15 Didi azalaka te donc ezaka Zozo Rocky
Et puis comment Rocky Mboka Yagnan? Non, nazo yebangote. Et puis nani Flijos. Flijos pas longwa noki. Ah longwa noki hein. Mais bato ba beta na nzembo bana 15 ans, je crois à Sosa zalaka. Ah Sosa y après hein. Mais parce que nzembo na yeza nzembo kala pe hein. Donc mais il y a un te tombola si. Si. Ba Sosa ba petit bavon en fait. Nzembo wana et tombola ka negro. Bana 15 ans. Ah. Ya mute sali. Et tombola ka negro pinza. Kokigo go kokigo. Voilà solo Bolen. Bolen. Ça bavonté. Bavon na série wana tango negro zo mata. Banzembo ne ba lisi wana. Na kata groupe ya banzembo e matsi negro lycée ezalaki. Et puis nani Bamunga Francis Kawana to Zozo Yemba ezalaki nango. Qualité ya banzembo o e matsa negro d'autres bras bavon na Bolen bango de ba matsa negro. Ba matsa negro. Ba accompagnateur ezalana. Ezalaki macro mutu moko macro kombo na ye. Macro. Atika au continuité parce que muta remplaçant qui est Petit Pierre. Ah oh le but atika na poto. Moi na quartier ba bavon. Bon bassiste. Bassiste Vieux Alfonso. Après na bana 15 ans Vieux Alfonso. Mais tant on négocié moto banzembo belé Bernard. Bassiste Bernard. Bamba na drummer te hein. Drummer attends. Parce que bagi na batteur na kombo na ye ba bien vieux Gabi qui batteur. Drummer na zo e ba penza bien te. Parce que ngazo kota concert chaque fois te na zo ça la programme so ikeneti na kepa bavon so ki bavon ba obeta na tuni obeta wapi. So ba obeta mingi ba obeta na Lex Bar et puis ba obeta so na Malandi là. Malandi la zone Kinshasa. Bazo beta moi mingi. Tout le temps. Bah oui, bah concert de lundi ti samedi. Mais bango mo bazo ka posa concert so tali bien. Ah bango mo bazo le lango. Ba fond bazo beta te bazo mo neti ke ba kwei. Ba ça bango tala soto beta troté ba client ba okima. Photo pesa bango goût ba ya kakaka. Donc ba voza olinga ndengo na. Même gaspi pe ya lo bango. Basi na bango balanda bango ba association. Bango ba kina ba yo ka negro ezaki ka na basi ka te. Negro ezaki ba patron ba ba moyen ba véhiculer na ba voiture na bango. Ba ko yale mso zanga mwasi. Ayo zawana. A uzula ka wana. Parce que basi ba qualité ya basi ya ba concert. Bango nyo soute ke bana mike. Basi msusu azana ba moyen na yeme. Alingi mobali ya obimane ya za mobali moko azana moyen aza penda na forme ke. Parce que ba msusu o ba histoire kala ba msusu mona asombeli mosi voiture. Oui. Ndenge bazoya on va parler. Donc vie ya kala de to mona ngo ba patron mingi ba obimsa mbongo. Ba ye koma mayele sima mais bazaki penda na facilité ya ko gâter basi. Patron msusu mona ba landa ye na basi mbale mais po bitumbe zalate atiki bango na bari ya kimi. En tout cas. Parce que moi ça Hollande mbongo pa yezo bima. Alors, relation bavon na Bolen et Ndeni. Ah, ils très bien. Très bien. Très bien parce que si ka bavon a joué qui esprit à Bolen fidélité. Parce que Bolen a koko ça la musique hein. Donc aïe na répétition na assista bango Bolen a joué guitare hein. Abi nzembo yo place wana ya refrain il faut ko tsali bosso eloko moko ya boye après o tshaba sebene après bavo o tune bon eloko ngo betango na eloko ngo moi Bolen o mona po Bolen qui grand guitariste parce que akoluka son ya guitare a lukiango d'abord n'ampli a beti tant zo ka bon et bavon eloko ngo yango me kanga ngo ponga zo bimananga a olubani peza bon nazo ke ba faire nanga donc kanga ngo tombo répéter ko bossa naté moi
mais complément ouais tika yemo bafwa bakisa mais yapena banzembo msu ya bolen mais bavon tabeti pourtant eloko bazwi la bavon na bolingo yango wana parce aza kopeta biloko ya bolen ndenge bolen alingi bolen soki acréé bavon akobeta ndenge kaka bolen acréé donc bazali na boyokani moko ya bien aza korespecte bolen parce que oyebi biso baartiste bato ateti bayali ke bazoloba ne beta boye azolinga kaka beta ndenge yalingi tovanda na bato ateti mingi na bagroupe omona motu mosu abi donc so na beta eloko wana te donc bato babina te atika ngo nga na obetaka ndenge nalingi bateti bayaki ebele na makambo ya musique mais parce que rythme neti ya typique rumba africaine ezalaki na facilité trop motu so ayebi guitare soki aforce eloko akobeta ngo mais sikoyo directeur artistique eyaki na negro arrangeur na bango principal bon ngai nakoloba bango nde na bavon parce que bolen na bavon oui parce que bavon azocréé biloko aparti ya ndako na mwa enregistreur na ya moke azoyemba nzembo azokotisa biloko nango malembe tia osisa yango amemi yango ti na répétition oyayani mpe franco azalaki bongo donc mema biloko asi asali yango déjà oui parce que pour répétition ezala na difficulté te donc atia yango wana ezobeta bozoyoka yango après bolandi ndenge ebetami soki mpe isagit bacorrige moto asalaki azala na esprit ya bien andima bacorrige mpo bazala mpe kocorrige ke place wana ekozala bongo te to change bachange mais bolen nde ayaki professionnel mpenza ya makambo wana so teli baintroduction atia na banzembo avant nzembo ebanda baintroduction moko okanisa guitare te donc okanisa to instrument ya souffle mais ya guitare parce que nzembo ya nakei libala ya mbula mobimba o sanza moko na ndambo ya bolingo moto arrangea yango bolen oui parce que bolen arrangea yango na pédale oyo ya levier so abedi copain afini copain sikoyo levier oyo bakisa nani goût mosusu mais bavon sikoyo ye moto abeta sikoyo na disque d'accord arrangeur bolen eya composition nani eza nzembo ya bolen ya bavon d'accord ngai nalela o sheri na nga o akoya ngai naboma moto donc wana eza arrangement ya bolen mais bavon moto abetango na disque mpo bolen azalaki kozala na posa ya kipatron akoya na répétition na fiere na ye azwi guitare azo bavon ozolandanga bien obeta biloko nga azotia wana alo yo obakisa yayo bazoyokana na bango bavon sikoyo ntango vie na ye alobi bon nga nabimi borépéte bien mpo bolen azali mpo bolen azalaki gate na tata wana engelsi wana mpo azozanga eloko te tata wana nani engelsko denis azalaki atiaka mpenza negro à l'aise oui mais soki negro eyekufa ntango bavo akufi parce que mobutu moto abomaki relation wana akangisaka Denis donc alingaki su te Denis acontinue amoi bambongo ezokende soki nzela nini asanfutaki makambo ya Denis ti azongisa mpe ye te na ndenge Denis akufa mais ngabi badenis bango nga koloba Denis ayebi commerce te so bapesi yo opportunité ya kogere ndenge wana profite parce que so mbongo to ezobima ezokende na banzela pamba buto oyo atiaki yo wana obaye Denis ebongaki ke ntango bazwi ye na mobutu ke sala makambo mbongo ekota ebongaki afonde susu bacircuit mosusu akipe kaka bamusicien te bamusicien bakutaka trop bamusicien mabe na bango parce que instrument ekufaka il faut remplacer bon instrument so ekufi mbongo sikoyo euta wapi
alors deni amonaka yango bizarre ke besima yango na bata deni mobutu besima yango bozobeta versement ezokoka te besima ekufi sikoyo mobutu abimisa mbongo non. Ouais. Alors, avant tout ce qui s'est parlé na yo mokube, betrepson lisolo bavon, histoire à bavon na basi. Aza répété moto bashi belé, ko sona na bachouer. Aza répété ndeni. Te bavon sona na bachouer te. Non. Oui, que négro succès qu'est-ce que moko ya batunios tout. Batunios. Si tu comme ça OK, l'aime sur négro pas sur le cas. OK, jazz na vitesse. Azo le capé l'aime sur rochero pe na vitesse. Mais si ko basi donc ce qui yo lobi opposer la question ya basi non. Relation na basi po bato bi bavon basi trop. Bon, basi bazo sepela bazo yemba bango na banzembo. Surtout bazo yemba bango trop na banzembo. Parce que zo moi même bolé na zo yemba pe basi. Est-ce que bolé na zaki bavon non, mais azo yemba pe basi belé na banzembo na ye. Soki na kei mobembo na nani motema na ngai ekobeta mingi nzambe bakoselinga makambo balobi o soki nini maloba mosusu ezalaka wana mais nzembo ya bolene mais omona kombo ya mwasi ebimi na banzembo na ye donc azoyembela bo denise kaka denise aza mwana mwasi denise ya mwana mama soki eza élise ou bien denise mais élise ya mwana mama bamonaki yo na taxi motema se moto donc sikoyo biyek bolene wana ayembeli nani ayembeli mwasi te sikoyo basi wana bazomona esengo nde baoyembela bango akoya meme na to na mobali moko bavandi na bar mais nzembo na ye ezoyemba baoyemba ye donc basi oyo baolanda negro baolanda succès ya banzembo wana ki bazoyembela bango donc ezopesa bango plaisir quoi. Mais bavon avec nini relation là-bas il aimait trop les femmes. Mais bavon nga nazo baboyeko naki moins âgé que ye mais napesa ye batoli wana. Pourquoi napesa ye batoli wana? Parce que na départ tango aye lala leki ya mosi na ye leki ya lycée abimina leki ya mosi na ye oui po na nini alobaki fotelanga moko nabebisaka o nakei kolinga o mwasi mosusu mwasi yango leki na yo ntango akomi le wana succès ya bavo ezobanda na banzembo ya lycée sikoyo asali to akobondela lycée ezomarche kaka te donc lycée nani bavon akomaki lokoso ya basi parce que basi bazomona ke mamu abima na bavon pour batia yeka basi mamu baoluka ye oui parce que tant ya koyemba nga mobali mobimba elongi télévision hein donc télévision wana nini parce que basi bazotala ye parce que basi mingi pe bakopesa pe bambongo basi mosusu parce que nga jour mosusu avandi na ndako ya bavon mwasi moko aye mwasi moko azosala na banke soki blabu soki kombone nani wana aye avandaki tro te ndo aya kotika mbongo pa bavo aye bavo azalaki sur place te azalaki kote bakouloir kuna atuni nga bi bavo aza wana nga bi vanda kaka azali mosango avandi bavo ntango ayoki mongongo na ye aye sikoyo abi na bavo nga na kovanda awa te nazokende naye kaka mpo natikelo eloko moko boye ntango apesi ye mbongo wana mosango ntango ake bavo ayebisi nga abi momi atikeli nga mbongo yango wana basombaka nga na bolingo bavo alobi basombaka ye na bolingo donc eza ya solo bazopesa bambongo parce que bavo azalaki mpenza toloba mpenza lokoso mpenza ya basi te neti ndenge biso mibali tozalaka mais azalaki koaccepte nde bazoya vers ye aza koaccepte atterrissage ya basi basi mosusu omoni aza na babala azotinda boya bavon azosala mpa na bango
le bas bavon nga nazo luka ye ah omona nga to bavon mwasi moko balobi ke azo lukola libanda wana na lupango ya bavon mosango asa yeba ke bavon avandaka wana sikoyo c'est quitte à bavon a décidé to bakende wapi ngomale mwasi wana sikoyo yebisanga sikoyo tokutana ler ni ponga leki kaka mpona yebisa yo parce que lewa batelefone ezalaka te bavazo yamba basi ndenge wana kilikili me ngai napesaka ye conseil mongabi bavosala attention mpo ndenge bazowela yo boye sikoyo osuka ndenge ya bibe bango mo bazo mo réponse moko simple bango mo bazolinga ngai bon donc obi Jackson basi ndenge bayaka wana succès na nga mpe ezomatela bongo ndenge bayaka ntina concert parce que baye boye soki akutinga te ti akoya na concert ngabi bo soki baye parce que bajour mosusu omona basi yango baza plus que 4 femmes baye na concert mais bazalaki na mwa mayele moko boye omona mwasi aye to baza 4 mais baza mesa moko te bakabwani sikoyo mwasi wana ayebi ke mobali oyo mpenza apesaki mbongo ta mosusu azwile wana te mais akoya luke wana mobali mosusu akoya na concert ya babavo ayeli te ke po akota avanda wana atemi kaka porte atie boye mwasi abimi bake mais soki mwasi wana déjà se basolaki na bavo abima te azela ayeba bavo akokende nanani mpo bavo aki ndenge wana aomema basi na ndako na ye parce que azalaki ntango baboyani na lisi baboyani su na mwasi mosusu oyo ye abotisaka mwana Viki donc akomaki monsieur libre akozwa ne mwasi nyonso donc célibataire na ye bavo ezalaki mpo na nga ezalaki exagéré parce que un célibataire achangeaka basi donc lelo aye na mwasi mosusu lobi mosusu lobi kuna mosusu mari parce que na ndako na ye nga ndenge nazo kokende wana so navandi na ngai mosusu avandi na obeta na nga guitare omona mwasi aye bandako ya kisasa ekangamaka te abeti kaka mwa moke kokoko déjà sakotaki omona ake ovanda bavo ntango oya bavo il était comme ça akotisa mwasi na chambre parce que mwasi aye ekuta ye mpo asolola ne na salon akotisi ye na chambre mais mwasi mosusu akoya bavo akotika mwasi oyo ya chambre atike na chambre azosola na mwasi aye na salon oui azalaki bongo bavo mari oui azalaki bongo ke mwasi mosusu aye otala ye mais akoti na chambre mais ye sikoyo ayoki su mwasi mosusu aye akoyebisa mwasi te na chambre mwasi moko aye donc abike alobaka bo chéri nazoya bo ye wana ye na salon amoni mwasi mosusu asika ye wana so fois ça mayele ndenge nini mpo ke mwasi oyo aza na chambre amona te omona akoyebisa mwasi wana ke nazolata parce toza na répétition bare ndenge wana mpo répétition ngo nakoya azwa kuna te oyo te ngam na oya epa na bino mwasi wana abimi ake azosalisa bambuteyage ya basi trop histoire na ye na nkembo eza ndenge bokembo ezali bato kaka bato bafonda histoire wana bafonda bavo ozomona ke bavo ntango asilika na nzembo wana na nzembo maloba ya kanda na ye na nkembo moto ayembango ezali eza zozo yo janke osi obomi mboka likolo ya songisongi oyo abokelango kembo malu na nga mama kobanga te nakobala yo ata basali bosikoyo kembo ye zozo toyebi te soki kembo yo Jean-Jacques soki eza kembo mais sikoyo ntango ba Jean-Jacques donc bato bakanisaka soki abi Jean na Jacques wana donc neti Jacques Kembo alors badeveloppe yango bakoma omona kaka ke bayembeli Kembo donc mais bavo amonaki compliqué oyoka lisolo yango oui ezalaki secrété
Donc, à mon avis, c'est compliqué. On a Kembo, tout ça, mais à l'ouki qui mbanda wazo mona mote. Ceux qui sont Yimbaki, Jean Kembo, ceux qui Jeanine. Ceux qui bisonga Yemba, yo Jean, Gazo, Baga, yo Jean, Netika, Jacques. Mais si vous avez un Jacques Kembo, mais Mbo est zaté dans Tembo. Ka Jacques. Bon. Si vous avez sous atela kimiso azo babo si vous y Kembo ngani to zali mbanda na mosini. Ba ye ko menango na enquête. Ba ye ko mona Kembo na Lucie déjà c'est baboya na bavon mais Kembo azo solo na Lucie. Ah. Si vous bavo mon flou abi ngai na Lucie to zaka souté na komona nga komona na mulongo abasi ya ndenge na ndenge basi basala na ba banque basi mususu baza ba femme d'affaires ba ba poto ba donc atika makambo Lucie kala mais ba yebi misaye netike ya za mbala Lucie Kembo su mbala Lucie ce quoi mener enquête enquête ba ye omona ke Kembo ape azape makango Lucie te azape makango nete ba ye omona ngoke Kembo asola na Lucie parce que ezali succès na yene tata bon joueur ba bon joueur mingi ba kumisa ba on a basi donc basi ba comité na ba siko bavo aye comprendre que bazape ye Kembo pe bazape moi c'est dans bas de na Lucie donc tu ye s'en foutait ne likambango donc boyoka likambango oui alanda bavon penda asaki curieux ayeba moni mais sikoyo kombo ya Malou eza na kati ya nzembo wana mère Malou nayebi te parce que ba Malou bakomaki ebele ba Marie-Louise ba Malou mère Malou mpe azalaki moto abavante sikoyo Malou nanga mama kobanga te o nakobala yo ata basali sikoyo Malou wana tozoyeba te soki azalaki pa wapi mais bavo azalaki na mwasi kombo Malou te donc makambo esukelaka ndenge wana na désordre mais nde bavo ayaki koleka Kembo na succès parce que bavo akomaki artiste moko so kaka bimi bo bato bazolinga bamona ye bateka bafoto na ye wana ntango akufaki te avant kuta kufa bato baotsomba balikembe oyebi yango bajournal moko bazosala na kisasa batia bafoto voilà jeune pour jeune bazotia bafoto ya bavon na likembe banini ça c'est vrai mais ye bavon disons succès ya basi eyaki mpo azalaki kolekisa beauté na ye trop kochange bilamba mbala mbala ayebali mpe fort oui azochange bilamba parce que oyebi bamagasin na kati ya Gombe kuna bamagasin ezoteka babiloko bien babiblos wana bablouson akuir ya jean biloko ebele bateka kuna bavo tia ye fréquenté bacouturier mosusu basalela ye sur mesure balajos na William oyo ya barumbu William mwana bolo mais nde bavo apusanaki trop parce que azalaki na ndeko ne moko su na poto awa azotindela ye babiloko donc ntango ndeko ne wana ayaki nga mona ye na lupango ya bavo apresente ngabi aza ndeko na nga auti poto mais azalaki nga kutu naloba bien naloba na ndeko ne wana ngabi mema bavo bokende na poto alors ndeko yango abaki na nga bavo olinga te nayebi te me nga bine yo okomema ye te parce que alingi kimundele trop mema ye parce que bavo alingaki kimundele trop bavo soki azosola na bato so ozoka accent na ye okanisa motu mwindu te oyeba ndende balobaka na fiere wana bafo aloba français bien ayebaki français bien mais lingala na ye ekomaki na fiere neti ya bamindele omona nazobanga yo fozala tranquille donc kosala bamakambo apambapamba te donc azoloba la fiere ya bamindele mpo bamindele mpe bazalaki ebele te baseri wana bazoya mpe baconcert mais mundele so azoba na mwasi lingala na ye na biso ezozala mpe différent aobenga mwasi na fiere magi
ozoyokanga te vanda wana tomela bière après tokende mais siko bavo akoma esu na sitie baloba nde wana neti moto azoprononce lingala na ton moko neti mwa français mais azalaki nde moto apoto te siko ngai nayebisi dekoleka bi meme pasa alingiki mondeli tro meme na poto yabi bavo aolingane te mais eza bongo te mpo mokende poto fofuta tike ozwa visa ozwa passeport parce que ndeko ne aza ya mbongo te afutele poto parce que bato auta poto mingi mpe bazali na bango bariche te ayeka mpo abuti poto bo sikoyo afutela otike ndenge nini bosukaka ndenge wana bava sepela kutu ntango bakendaka poto asepela mabe abetelanga masolo ya poto na 68 hein? Oui bavota auti poto ayebisika ke nasepeli na poto mais contrat tozalaki nango okoki otikala te parce bakende na contrat ya Engels ya Denis moto adwila bango bavisa wana bani donc visa na yo etangami ovanda bajour temps na poto après ozongi mpo otaki alors ye bavo abike nasepelaki na poto nakende otala orchestre moko na baboite nasengi bango guitare bazali bato ya bazobeta basalsa neti latino amérique donc bapesi guitare ye ayebi nzembo yango te mais ntango bazobeta yango bazoyemba ayebai bacor nango azolanda ekomi place ya solo mpe abeti solo ndenge alobaki abi soki nalinga nakima natikala na groupe wana tonga ozala na belgique te tonga ozala na mboka bango bautaki na amérique latine omoni abi sikoyo so ngai nabungi ndenge wana bato basepela te yango nazooblige kaka nazongaki mais soki toke en profondeur liwa bavon euti na basi belgai mingi parce que so nazoba oyeba te biso mibali zuwa na biso elakisini zuwa ya mwana mobali elakisini ya ndenge mais zuwa okoyina moto azolinga mwasi no zuwa eyaka bongo te moto azolinga mwasi no yo olinga moto wana donc bato mosusu ke bazolinga moto moko azolinga mwasi yo ozolinga so mwasi wana mpo bokabwana ta mosu akopekisa mwasi so na moni oso na mobali wana ça ne va pas mais ye azalaki na neli na ndako akangamai na Marie José Paul bon ka ya Marie José tala ngai nakopesa faute na bavon nakopesa faute na bavon pourquoi yo na Marie José bokabwani bakabwana ye déjà yoka bokabwani ake kobokola mwana epa baboti na ye donc mwasi na yo otie ezemi donc sikoyo olie yo bokola ye na mwana na ndako no mais ye ake na mwana epa na bango sikoyo yo sante ya mwana otalelaka ngo ndeni parce que napesi faute epa bavon ndenge wana yo otalelaka sante ya mwana na mwasi yango ndenge nini donc eza erreur moko ya monene donc ye fo akende batelefone ezalaka te fo akende agare abengi Marie José yaka na mwana ye Marie José ofanda na bandala siko ngai na yo toyebi te soki baza kosuka ndenge nini soki aketala Marie José na mwana parce que Marie José akoki kodécourage ke libala ebongaka bongo te parce que azalaki mwana bato donc baparent bayali bamona ye aboti na mutu me ye na mwana azali epa na bango tomoi nde eza flou yango mais zuwa toujours makasi mais zuwa biso tutu wana bazuwa zuwa wana ye bavon azosala nango attention te azoyeba mpenza ke vi wana azomene ya ndambu na Marie José azotonda yango te mais ye bavo azosala attention te sikoyo mpo azongisa Marie José na ndako azelaki trop pourquoi bafoti ngai apesa bavo yango wana parce que baseri wana ngai sikoyo nazalaki komonana na ngai mpe susu te parce que ngai nazalaki neti motu moko neti akotaka na kati ya bolingo ya bango soki natuni ye ndenge nini mwana mwasi oyo ya yolo
akende kuna soute bo ya bandal o mona babi bongisa makambo wana kokende bongo ti c'est très dangereux mais nazaka nga wana ti tango atikala asi yo on va appeler Marie-José Simplice Marie-José Marie-José on a donc tango azolala parce que azolala ndako Christian, s'il vous plaît, vous pouvez nous trouver la photo s'il vous plaît. Métis Métis à kitoko. Simplice Marie-José azako lala na ndako bafon na gemena wa. Oui, parce que akoya na concert bakosonga na bavon tina ndako. Ben libala bavon so memela Marie-José na biso ndenge nga na yebili elenge libala ezelo elenge mais so zo la samosi kaka akendeke pa na bango alali pa na akendeke pa na bango elenge ngo vraiment ça la penda bien hein yebo bavon yemo mta baby ça mais comment ina Nelly tango akufi Nelly mtazaki na ndako wana bozo tanga Nelly mais basi musu ebele bele azaki za bango hein bavon ina basi ebele bavon femme hein mutabasi pendaba bavon zaki neti mutu moko soki ke a 8 mois si abosa na adresse à moi sur manate atanga na mutu te pa aukendo joye kaka baki nusakana pa awoya kuta mwasi musuna ndako o yatikaki dozo sala neti awomona lokola neti lokumu moko botoba ke a démarrer aketo lingwala akezwa mwasi moko kuna po baki osakana na bango après akendo zongisa ye azongi na pale ya kuta su mwasi mususu azana yo yazo monongo simple mais azo créer likambo munene azo yebate pour moi ça ko balukila yo père ozo sale bongo mais tango akoma na mbayi mususu yo yeba parce que mbayi mususu pe mbayi mususu pe balinga basi moko ke basanfutaka ye ke mbayi akelali ye azo zongisa ye yesu ko aturabi atindi mutu est-ce que tu prends aki otoke to zo mwasi donc bamusu bamemanga wana bazomema ngoka alors voilà harmonie Simplice moi c'est kitoko wana eza banoir et blanc ngala mona ye mpenza en couleur Simplice Marie-José mais nayembeleko nzembo nete tout à l'heure naleli motema nga napesa ye o Marie-José bolingo na ngai ya sika ya motema pasi esalaka nga soki namoni ete mikolo misato nakomona merci Christian merci nakosa lokola na miboma na mitumba moto nalingi ye o nakosukola ye makolo nakopesa ye motema ye iya donc bavon donc mwasi ne alinga osukani ye wana parce que ndenge aloba na nga ke donc nazwi basi nyonso ebele mais on est na joué à ça na pemba ko botama donc mwasi oyo donc tina obala ye mais na ovanda susu awa na gemenate il faut na so na grand frère nanga pour na linga na vanda na quartier wana ya limité wana na hôtel Fiki parce que banda kona ezaki ba louer ezaki teke bato basomba ke banda kwa l'état ndako moko ke mutasombi lokwa za mutambongo aso mais eza banda bezaki bato afutela yango mais mobulu ne elinga odimine soki akoma wana parce que le quartier yango eza clôturé eza okoya kemena te donc ye bavon bango nyonso baki wana na baderek na bamisia franco bamisia franco bafanda wana mingi me nga oyebi makambo ya yulu mabiala nga tala nayebi biso parce que tozobana bato bazoyoka bisoko est ce que yulu mabiala mpenza est ce que Marie-José moto alukaki ye to bien ye moto alukaki Marie-José mpona nini otuni wa mais parce que ye yulu mabiala ndenge azwaki bonheur na famille ya franco ndako ya kolalaka wana yulu bafanda wana oui yulu na yulu bafanda na mpango babavon yulu na bavon donc bayebani très bien tala oyebi bayulu wana ngai nazo bango teke bien soki n'esprit nini mais nazo bafo oza reconnaissant ke yo vandaka pa babavon makambo eyebi ndongo
bavo bazozokana na mwasi te yo sikoyo profiter olingi ke mwasi wana ayokana na yo boyoka est-ce que ça mpenza mpe bongo toyoka kaka bahistoire ebele toyoka mais na grand place vis-à-vis ntango bavo akutaki na ndako na ye moto akende ozwa bavo na ndako eza mwana mobali moko boye akezwa ye toke etala Marie José ndenge bavandi na yulu kuna osikoyo ye bavo akokende asepeli akopekisa te balem so bakosolola te mais bavo akei sikoyo asiliki oyo yulu mpona nini na mwasi na nga abeti Marie José abeti Marie José oui apasoli ye bilamba oh oui abitoke na ndako azwile pantalon ya bana mibale apesi ye na entretemps mwasi ne oyo atikali na ndako mpe neli azalaki mais tala epai moto azokende kufa sikoyo abetaka ye oui abetaka ye yelu mpe baswanaki didi alobaki ke bavon akwesa ye mpenza bagare na yulu mais comme Didi Kalombo alobaki ke Didi Kalombo alobaki ke bavon bakende obimisa kobimisa soki batika ye alingaka kokufa na accident wana te motema epasukaki ntango balobi ke Marie José baza na yulu donc epasulaki motema oyebi nzambe alimbisanga biso nyonso mitema epasukaka pourquoi zuwa quoi vrai zuwa ou bien ezali émotion yango fo ozwaka décision fo ala pio eya bazwaka décision na moto te epuis na esengo mais moto azotake yo ye te parce que ngai namoni batake ye parce que mwasi wana bolingo esilaki na bafon te mais mosusu bakosola na bango yo sikoyo balobi ke babandaki kuna na voyage na voyage kuna bazolala ndenge sikoyo bavo akotaki na kati ya kambo ya Tchad wana alobi yulu asali mwasi wana mosalaka donc yango wana abimisaki kanda abeti yulu yango en tout cas alors je peux aussi ça avant toloba dossier na vite fait tango yulu akufi pardon bavon akufi le 5 août 70 ezaki mardi yoyoki sango yango ozaki wapi naki nanga na ndako nabimi mbangu parce que baétape wana ke accident hôpital à l'époque baolalisa bato na morgue te soki okati motema okomi na mbeto balabala etondi bato ebele nga mpe nakei wana plein ya somme mais nga aki contre sango yango bamisie tu naomona nayebi so vérité nazosepela na mutu te ntango omona bata negro bamusicien nyonso ata obetaka wapi do nazomona parce que nga lokola nalia na ndako bavo na mela nasepela donc bavo akabelaka nga chemise moko su ya mwindu nazaolinga ngo mingi ya dentelle etoboka donc naomona musicien mosusu akopesa nga kado ndenge wana aza te mais ntango nazomona bango nazoyebi so vérité nazosepela na personne naoyebi so bien parce que na nzembo moko nafondaki ntango obeta guitare ko donc neti nazokritike na bamusicien yango nazwi guitare moko parce que babaki oyo alingi obetani abeti bavie papa noël banani bato ebele kaka bamavatiku bato ebele kaka nga ntango nazwi guitare donc neti nazofinga bango donc naoyembelaka bavo ozalaki mobali kitoko baningano mosusu bazoyokela okanda mpo ozozwa basika soko obengi ye mwasi ayele mosuku tobengi no te mwasi aolinga yo tozwa yo su ndenge nini donc j'ai chanté c'est comme moto aoraconte histoire ya bavo na toki na guitare nanga basebenela donc bamusicien wana baki ebele nazosepela te mais bamusicien mosusu baza na bango lokola basanfoutiste c'est-à-dire moto akufi bazolela ye te mpe baza na souci moko te bazobeta masolo na bango bazosekaseka pamba ah ouais alors sikoyo d'après yo pourquoi les gros succès et continuité
En tout cas, imagine. Ngai Negro Succès, nayebaki eko continuer parce que Bolé nazaki capable. Hein? Bolé nazaki capable. Mais, l'instrument de Boma Negro Succès. Quel instrument? Oui. Mais l'instrument zaki sous-souté parce que Negro peut être là, mais il faut équipement pendant télémiwana. Ils ont craché, mais ils ont bêta bien. Ça, c'est Negro. Pour Negro. Il y a location moins. Mais, nous avons dit que Negro est coufa pour l'investissement. Pour Basaka, net rénover Negro, qui est Bazongi Sango. Hein? Basaki peut pub, qui est Negro est bêta. Et bêta ka. Mais, arrêt n'a pas eu ton instrument, ça ne donnait pas. Puisque vous avez pensé peut-être Denis a botté l'instrument. Mais non. L'instrument est bandit dans banda bambou les belé bêta de souka ngoni. Tiens olembat. Et il tombé dans la période quand on a koufi. Bango ba beki mais il a côté. Pour bolé na lo bango abige ndenge na oteka café wana na osomba instrument na okende poto. Mais ngano to ebité ceux qui a koufaki avant que le café était comme. Non, Bolé n'a Koufi il y a 20 ans. Hein. Oh, après. Hein. Ouais. Alors,vé. N'a pas comme na souk émission, mais na lingaki, puisque ma soleuse a tellement. Il faut zongue la bisoto bêta sur ma solo. Pour yomo na baye bayo, on s'introduire quand même. Bêta la bisoto na yomo konano. Pas de base des introductions. Comme ça, prochaine fois. Oui, la bisoto ma solo, il y a les Simba, il y a tout Zaïn, etc. Bêta la bisoto na biographie na yomamba. Il y a musique, il y a bêti, ou bien brièvement, pour tout cas, moi, na 10 minutes. Parce que ngai balinga mingi na tuzaina ba Roxy GG. Donc au bêta na tuzaï. Oui, na bêta kuna na bêta ba variété. Donc au bêta une fois na province Roxy azukaka loboko. Ngam na bêta concert mobi. Ah. Oui. Wana tuzaï na neni. Tuzaï na penzo ya makasi penza wana na ba fait chance. Oui, tukende na bisa munene oya franco wana Mercedes wana. Tokomi tokiti na beti pe ba variété mais tant Roxy ke ofungola so mulangi nini wana ezoxie loboko. Ba soigner yeme azoko simba guitare. Ba Denis ba Gislin babi jo guitare tonchené. Na beti bandima ngai parce que nazo ta ba sebeno yanga mais ezokende juste na banzembo na bango. Donc concert était bien ba sepela ki. Bon, ba sepela nanga peto no sa ba répétition na bango, je me souviens nzembo ya Fofana ezaki pub. Fofana sombe biso ba chemise babi jo beta nzembo ya Fofana. Na beta on a style à Géry Gérard ou à Bantou. Parce que mais bavo pas beta style à Géry Gérard na nzembo na mokolonga na kokende na ebite soki na kokoma. Étonnation ekozala tongosa lokola lisano. Koloba mingi mabe nzembo bavo. Mais na beta nani parce que eza beta na ba quantité. Faut ba contrôle ya singamoko moko. Takita tali ba bloco ndengona. O beta pe na le simba. La simba na le simba ntuka na beti trop na foire. So na ebiso ikamongo na foire pas moi so na ali na nti aloba mamu na kufalelo parce que na sente moi aussi aya kotala ngai awuti lemba asepeli na ngande na obeta guitare. Mais na foire. Oui, na foire. Ngai suko moi so na tango akena se minanga ase nango 6 mois amona na kati. Bo tango aye ngali ngai ki souté bafunde ngati na parquet. Maman ne abeti maman nanga grande sœur nanga abeti sous maman na ye balinga kana kota boloko. Mais to gagner procès moi sango babi fu bokende na ye. To ye na ye nga tikeka pa maman nanga. Ti akoma na pré abota zaki ka pa maman nanga nga za toucher été. Et pas ali suga atelier loko boya le batala ye wana mutasala ngabo. Parce que na tika ko toucher souté. Moi na botama mingana parce que maman nanga kutu asilika ka parce que
mama anga azobenga nga kombo ya daki ndenge bino zoba te azobenga nga daki mungwa donc naza na mungwa o mwasi soki akangami na nga akende te akangama na nga donc je ne sais pas mais mama na nga azobenga daki mungwa mpenza wana ake kuna lesi mwasi wana bamungwa na ye sikoyo olia azoya azwa mwasi yango azwaka ye te donc mwasi oyo akomana neti mwana mama na nga ti ake bota tomonana te wana basuccès ya Simba Simba voilà mpo nayemba ye mpe na Simba obi nayemba mwana mwasi mpe na Simba autyaka nzembo oui nayemba ye na Simba nalotise na ndoto e balobi na nga toya boyinga ye nakozela se tokutana na yo toya. Merci. En tout cas, vous êtes très intéressant. Tu as dit histoire à Bavon. Prochainement, mais même sur le solo, il y a tout ça. Oui, c'est simple. C'est simple. En tout cas, merci beaucoup. Mais quand là, pourquoi tu veux déjà, ça fait... On salue son introduction. Ça fait quelque chose. Tout ça derrière le temps, ça fait 1h20. Oui. Tout se peli. Même nga mopela sepe parce que bino bozolinga boyoka makambo ya bafo wana alonga na pesi bino ba étape quelques étapes na ndenge bakendeki bazaïre wana Congo vraiment central masolo toyoka te surtout que Marie utawapi yo pesi explication voilà bravo azobala kaka azobala grand Vicky Longomba alobi mais yo kaka basi mukimuku yera mwasi mususu yera parce que bavo zali pena basi ebele parce que ndenge ayaki wana abanda na mobilette avant akoma na Vespa mais mobilette wana soki azoleka bayebi bavo aleki mais sikoyo batelemisi ya telemisi apesa mwasi nini adresse sikoyo azolokota bakoka ndenge wana tokobetana boye na boye bongo ya mwasi Viki azotala basi yango po azopona mpe basi kitoko bavo sikoyo grand Viki abimbe yo aza Marie. Merci beaucoup. Merci Miki. En tout cas, merci à vous amis téléspectateurs. Vous l'avez suivi. Joe Daki. On va le réinviter. Il reviendra pour nous raconter son propre parcours. Oui. Il a fait les Simba, il a fait l'orchestre Tuzaïna. Il a même fait Pronostica. Pronostica, en tout cas, c'est de ma génération doit se souvenir. Pronostica, c'était l'orchestre de... Comment il s'appelle? Ngambo de Wanitu Walai. Wanitu Walai. Yazaki moi. Ici, nous avons bâti Wanitu. Azawapi Wanitu. Wanitu, tuna yemingi. Tuna yemingi Wanitu Walai. Oui. Tobetane même Azaki commerçant. Oui, tobetane même l'orchestre Utakanani na Matadi. Il y a un chanteur, hein? Oui, Azaki chanteur, compositeur. Merci de revenir sur ça. Merci à vous, amis téléspectateurs, de m'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique, en tout cas coordonnée et dirigée par Christian Bamou. Coco Chango n'était pas loin. Et notre ami Kabea, qui était à la coordination. Je vais faire un coucou à mes amis fidèles. Guerra Vantoto du côté de Clermont-Ferrand. Et je n'oublie pas Léon Matondo dans la région parisienne. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, vieux, moi, juste un dernier mot, au Lobani. Bavon Marie, tu rejoignais sous-souté. Attends, musicien, pour nazo bango na côté na kanaiti nazo ba vérité muto ko remplacer bavon zalité parce que bavon abana guitare na âge wana ya ko félité donc muto ko remplacer faut abanda na âge bavon abanda nango poto yebaki muto aza na talent pour bavon azaki mineur mais azo kamusa kini azo kamusa obeta na ba kala nyoso ba malandi la banzau ba même temps azo beta na engel swana. Bon, 20 ans, ils appellent Mingité. Azaki na ba âge moko 20 ans, 21 ans. Donc il a 26 ans. Donc bavon a bêti guitare. Na comme si grand bolen, mais ce qu'on a cerveau malamu te. Ko beta ko bolen. C'est ndenge ba guitariste ba tondi wana. So ba pesi nzembo bolen na beta parce que bolen azaki na style moko ba benga ka attends
théorie. Bolene abeta na ville. Abeta musique ya bamindele. Bon, théorie euti na ba musique wana. Ngande na ya na sel déjà album na ya français. Ngamo na beti guitare, na beti solo, na beti accompagnement. Et puis na ibo beta basse, na ibo beta na même mbonda na ibo beta. Ka drum nde na ibo. Relax habitué mon président. Mais drum nde na ibo beta te. En tout cas. Merci Miguel, merci. Dieu d'acquis. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à votre émission Congo Musica Musique sur Elite Média France. Nous émettons depuis Paris, la capitale française. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.